ayembaka abanda vivement oyemba na note na ndenge akosakana te so abi vivement yemba par rapport à batu nde bando yemba c'est pas pour rien azalaki leader awenge c'est pas pour rien makambo ebele aza nango c'est-à-dire aza na oreille moko avancé mpo naoloba tant que artiste nga aza guitariste même ye moko Salvatore de la Patria yoka si bakar to alakisaka to bapale alaka nango tu eza kaka bacontra non soki otali na président moko boye asepelaka na ye fanatique na ye akoka belo to alingi ezaka teke akobeta matolo non c'est ça est-ce qu'il y a il y avait des conflits et puis libanga to souvenir likambo ya libanga oyebi ke libanga lelo ekoma nango mututu babwakaka ye bato bamona neti libanga pamba biso toyebi valeur ya libanga ngani na boye nabwakaka mututu te so alobi bongo ils ont engagé ye mais mpo na nga nayebi déjà ke soko matie etanda sans jibe mpiana nga déjà naobetelo guitare okomi dia na visibilité te talaka nga naobe mpo ngani na boye nakobetela n'importe qui guitare te ozala na visibilité soki alobi bongo de oseke ayebi ne makambo azoloba te et puis visibilité ngo faut ezala visibilité ezala na rep te visibilité ezala na concert rep basala ngo na coulisse mouvement eleki BCBG ti lelo na RDC ezalaka te ya polémique te na fanatique nango te mais ntango natambola na bamise mosusu namona nde mpe basala nde balobaka nde tomona na oyo biso tomona et c'est pas pareil BCBG orchestre oyo neti nga boye ntango toya po to awa d'abord vous vendez un hôtel ti bozonga so vous vendez un hôtel te loba yo moko lingi donc vous vivre vie ya succès ya ki star ti nazo profiter pe na loba ngwa pour koka tango te bato ebele bazo profiter na makambo wenge bayaka pembeni ya Salvatore de la Patria pour baloba n'importe quoi bamoni tikie nga la faux nga jamais na oda la faux idéologie wana ya idéologie na biso wenge eza groupe na biso bien que eza groupe na ye mais biso to sala ebele. Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. Et voilà, j'ai le réel plaisir de lui recevoir ce soir. On l'a surnommé Asimba Simba Mikili, Beta Konono, Alba Compa. J'étais surpris parce que vous l'avez tellement réclamé en disant que Ado, Yemutako Beta di solo. Alba Compagnero. Hey, Alba Compa. Adoyu. Alba Compagnero. Basimba Mikili. Boarajani, Antonio Banderas, Bitula Nyoga Bembanyo ici la Somoté. Toujours classe. Merci beaucoup. Arrêtez film Koufarate, Kalaï technique et Banda depuis le bout ma mère. Mobangi singa parce que bat ba réclamer babi album tako beta li solo. C'est quoi principe moi dans li solo yo. Tu as un principe moko. Yo muto veka. Obeti la biso, c'est que toi tu as vécu. Yando dobi ke muto ayebi mutamona. Yado muta yoka. Alba Compagnero. Alba Compagnero mes principes et à moko. On va pas parler vraiment de ta vie privée. Ni de la vie privée, il y a orchestre au BCBG, mais nous allons parler juste de l'histoire. Il y a Wenge BCBG. Tu acceptes quand même ces principes-là pour l'émission? Oui, mais moi ça m'arrange, hein, et je ne suis pas dans des polémiques, ça m'arrange. À qui appartenait le groupe Wenge BCBG?
Le groupe Wenge BCBG appartenait à M. Jubin Piana et puis ses amis, les directeurs artistiques Alain Makaba et Blaise Boula et les autres qui étaient. Il y a Baronion, son groupe, il y a Baronion. Mais c'était lui le leader et puis c'était son orchestre, quoi. Non. Je peux dire. Ozo, on a des détails. Alba Compa, la toute autre question. C'est ça la vérité, je t'explique. Orchestre Wenge BCBG. Ezalaki ya nani? To ezalaki ya banani alors? So lingi bongo te na tuna question ndenge ni. Ya banani to ya nani? Orchestre ya Jubin Piana, mais c'est Jubin Piana. OK. En tant qu'artiste, hein, OK, voilà. Jubin Piana, sous la star, tout soulignant parce que ba Congolais surtout comprendre maramboté. Comme Adam Kolonanga, jusqu'au tout sur le contexte que star Jubin Piana, batanga bon Jubin Piana, Wenge BCBG orchestre Jubin Piana. OK. Orchestre Wenge BCBG à Jubin Piana. Nous allons rapide. Betty Titanic, album Moko vraiment très bien réalisé avec le concours d'Alain Makaba, Alain Pela, Emile Alias, c'est tout. En ce moment, raconte-nous un peu pourquoi le départ d'Alain Makaba. Bon, je peux dire qu'Alain Makaba, par rapport à ce que l'air close avec Jubin Piana, c'était pas bien parti, il ne s'attendait pas. Il avait décidé de rester en Europe, de continuer son chemin. C'était comme ça, mais je ne pouvais pas y entrer dedans et je ne sais pas trop sur ça parce que dans le Wenge, chacun a sa façon de négocier son contrat ou soit sa manière de jouer ou soit de collaborer avec Jubin Piana ou autre. Et voilà, donc les détails, je n'en connais pas beaucoup. OK. Et en ce qui concerne Blaise Boula? Et ça revient le même, hein. C'était pareil aussi. Vu qu'au commencement, ils avaient des choses, ils avaient parlé entre eux pour créer ce groupe par rapport à des difficultés qui étaient dans le Wenge d'ensemble. Et après la création de Wenge BCBG, après les albums, ça fait que c'était compréhension de la bâtiment so bongo soki to ki en français c'est ça to na lingala pona compréhension ba so ba ndemso afanda na États-Unis ba ba anglais ba ba français te mais lingala et réunissa biso tout bongo soki to ki Alain Pela. Bon, Alain Pela pareil, hein, Isaïka qui est tant au Basagi groupe. Bien que ça qui ensemble mais ça groupe à Jubin Piana na soulignon toujours parce que tout ça va derrière te ceux qui est là ils a mon cop na yé attention qu'on participer même les tobé dans la poto so mutazi cop na yé ça les là on a tout participer on le batté que yo pour comme ko le cop wana ils a que beaucoup collaborer ba close vous là ceux qui simbité sans ça là ba c'est pas na yebi que ba c'est pas pour na bongo ba yo kana quitté et voilà. Emile Alias. Pareil, il y avait l'instruction des règlements d'ordre intérieur de Wenge BCBG. Et ça l'a dit que, je souligne pour dire que le Wenge BCBG a un statut d'adhésion. C'est comme l'association. Tu aimes, tu es là. Tu n'aimes pas, tu quittes. Donc, si tu aimes, tu vas suivre l'instruction des règlements d'ordre intérieur de Wenge BCBG. Donc, ça a fait qu'à un moment, Alain Pela ne voulait pas suivre ça et il a quitté. Pareil avec tout le monde. Pareil. C'était Emile, oui, c'est pareil. Même moi aussi, c'est pareil. Ce que moi je sais, c'est ça. On va arriver avec les petits détails là, en tout cas, je ne peux pas y entrer beaucoup et j'en sais rien. Je sais tout simplement que c'est l'instruction. Règlement d'ordre intérieur, parce qu'au début, lorsque nous on était là, lui-même JB disait ça, c'est mon orchestre. Il y a des règlements d'ordre intérieur. Tu veux rester dans l'orchestre, tu suis d'une manière physique. Et si tu veux jouer avec nous, rester ensemble, collaborer, tu suis l'instruction. Si tu ne veux pas, tu quittes. Par exemple, moi, le Balinga n'a pas si. Tu es dans le Balinga, très bien, le Balinga, français, pas trop bien. Mais si on retourne à la question en français, on a obligé de se dire que c'est en français. Il faut vendre. Ceux qui ont la lingala, la raison que ça s'appelle la lingala. Ils ont un problème. Première fois voyager au Kende Poto. Est-ce qu'ils ont eu pour un concert à Zénith?
Ils avaient pour un concert, ils avaient tourné un concert à Zénith, et puis ils avaient eu la difficulté au Saranate. Passeport, on a eu, ils avaient un problème au ministère des Affaires étrangères à Anaké d'Orsay. Invitation, ils avaient un combo Moussou. Ils avaient un combo Moussou, quand on a eu, mais ils avaient un poste non. Mais le passeport, on a eu, où il y a tant de Mouzaïki, ils avaient un combo, on a eu. Donc, prénom, non. Tant que côté qui na consul na Douala na Cameroun et pesa yi ke na ko voyager te ba boya o pesa nga visa ba tutu ba zwa visa ba o pesa nga visa et na reconnaissance na zo profiter pe na lobanwa pour koka tango te ba te belé ba zo profiter na makamba wenge ba ya pembeni ya Salvatore de la Patrie pour ba loba n'importe quoi ba mo netikie nga la faux nga jamais na dans la faux idéologie wana ya idéologie na biso wenge za groupe na biso bien que za groupe na ye mais biso to sala ebele omoni na reconnaissance ayeba ki valeur nini o biso to laki na yango azwa ki biso yango biso pe to yeba ki valeur na yango to kendaki donc a beta seta lobby soki ya okende zenitité to annuler tourner to zonga ki na essayer producteur na bongo il faut ça la tout ngana kende producteur fa bandela invitation na kombo wana weza na place ba tout producteur bi mais non c'est pas normal il y a zanani ya kende te ba balé maka ba bazali na poto ba patient kusangila ba na poto ba yebi biloko tout ya robeta mais pourquoi il faut kende a répondre ki ba il faut kende parce que azana kati équipe makambo to bongisa poto o bino boyoka wana Zénith n'est banda pour banda des comptes tina 5h du donc 7h du matin donc on a une équipe équipe de football mo boué ba sali entraînement ba bi joueurs songolo o ya rozala boa la boye donc ça vous changer équipe au pola yaki a une vision abagite ye fois en équipe parce que azana makambu tout au sala kuna yaza base azan noyau donc c'est-à-dire rythmique ko banda des comptes tina suka concert ngana yeba ki on par cœur ba tutu pe ba bien on par cœur mais ba tutu ba ko changer mais ngana ko changer te mais pourquoi on a vu plus en avant tout le monde est patient kusangila mais ngana zaki na guitare so tali Zénith du début à la fin ba to ba sur place ba yebi du début à la fin ngana tika guitare ta ba tutu ba changer Jubin Piala et moi changer titinal campo na tika la sege mutamisa mbunda tika la pe sege Sunda basa tikela ki patient et mboka lia tikela ki fi carrière moi tikela ki makaba donc ba chanteur o ya tiki o ya ye wa ye ba danseuse pareil mais ngate parce que rythmique base o to benga rimbe ki ngam tunalaki na ba acrobatie makaba zaina bino na Zénith azaina biso na Zénith mais et azaki na préparation te azaki na entraînement te ya tikela ki na poto avec des états artistiques mais la minute on a tisna mta kuma ko kamba que to beta boy après nzembo uzala boy parle-moi un peu de ce concert il y a Zénith les coulisses les secrets de ces concerts bon coulisses c'est ça vraiment que to sala makambo to bongisa ki na base à Kamina na Bandal na Lubumbashi bana BCBJ solo ba yebi makambo to sala na base à Kamina yango na oloba ki to bana na nzembo boye après nzembo boye seben boye to sala loko boye accord boye goya e sala boye sala ngai na sala makambo wana na directeur artistique na soti tinal campo na mboka lia en tant qu'accompagnateur du mouvement accord boye kende boye loko boye kende boye donc na yango yango monaki tango kuma ke na zo visa te na piano isa ba ote ye fois à la parce qu'il faut tout là que ça loko o biso to bon isa ki politique comprendre ki ba bandela ki démarche. Et dans 2 jours, un jour comme ça, bah, pesing un visa, tomatia viona bango to yepoto. Parmi, vous avez joué également l'Olympia de Paris, vous avez joué également Bercy. Parmi les 3 concerts, oui, bah salle one est dans la 6 mon côté, bah place mon côté. Mais salle ni boton dit ça plus, sinon bah place dans que boton dit plus. Bah salle tout est tonda bolanda mamba baloba te, bah salle tout est tonda ya grave. Succès à Wenge BCBG. Ngana viva yango
na ignorer te tozala bengra te bato baluka balatisa biso toi na Zénith, toi na etonda Olympia, toi na Bercy. Nyon se tourne dans le lobby, pas de problème. Mais ça quand même na salle moko oyo bobeta plein moko boyebi que non, oh vraiment ça cartonné. Yoga nyon swana zayi ndenge en tout moko. cas ngai en tant qu'artiste déjà na kati ya public te mais na podium au moins soza na podium Au moins na salle mobimba. soza na podium ozomona salle mobimba mwinda tu kote okende puis nazo contrôler parce que nazo beta kaka te mais nazo contrôler makambo Bercy tonda danger. makambo tu etonde eza bajete yo BCBG te mouvement eleki BCBG ti lelo na RDC ezalaka te eya polémique te na fanatique nango te mais ntango natambola na bamise mosusu namona ndema mpe basala nde balobaka nde tomona na oyo biso tomona et c'est pas pareil BCBG orchestre oyo neti nga boye ntango toya mpo to awa d'abord nano bovandaka na hotel ti bozonga so ovanda na hotel toloba yo moko olingi donc oza ovivre vie ya succès ya kistar ti lelo nga na BCBG te me yo moko ozomona te na extraordinaire te me na image wana eza kaka parce que eza eloko na biso toyebi eloko nini esala makambo ya succès yango mona biso tobanga succès te naleka na tele te naleka na tv te na biso bato bayebanga te mpo nayebi makambo wana ke bovandi bomona mina bato bazobunda bato bazolanda bino bato bazochérir bino Je veux juste ta réaction hein pour hello moko ezala mwana mise au point moko mais je souligne c'est pas il y a droit à réponse T hein ni polémique. J'étais avec Gino Caporegge artiste ya Wazana Wenge BCBG. Il a dit que visibilité na bino na bango ezalaki presque pas le rôle dans l'orchestre Moussou parce que bah répétuer pas na bino ezala raté parce que il y a pas de salaire na Wenge BCBG, il y a absolument rien. Dans un sens hein, il y a salaire na visibilité. Bon, on a na ko répondre yé penate mais na bi ke mamba Wenge BCBG est bien ouvert. Pourquoi? Parce que BCBG tout baya après 2002 à partir déjà 2003 critères kitaki et puis l'événement ekomaki populaire na kin so lobi bongo ils ont engagé mais pour nga na bi déjà que soko matié tanda sans jibem piano nga déjà na obetelo guitare okubi na visibilité talaka nga na obe po ngani na bona ko betela n'importe qui guitare te ozera na visibilité so lobi bongo de ce que yebi ne makambo azolo baté et puis visibilité on faut la visibilité ça na rep te visibilité ça na concert rep basala on a coulisse nde na za boy bat bakansile mso na tika musique mais nga tous les jours na beta guitare tous les jours na yemba tous les jours na simba ba caméra tous les jours na ça de moi sina nga yebi nga ba na nga ba yebi eza bongo donc est-ce que bifuna la sango ka bato non so na la sa bato na kana lié oyo to répétera neti na 13e an à Paris na ba studio professionnel il y a na ba na BCBG oyo ba yebi ba valeur o ba yebi bilo musu na bosa no ba rappeler habiter koto sala ki boy koto ba sala boy nga pena Hollande to répéter pour nous restaurer mémoire parce que on est des êtres on a beaucoup de trucs à faire tout ça au monde mais visibilité et ko ki pe ko za pareil était pourquoi biso pe de toi qui na wengeto nga beta ki Pentagone te jamais na se comparer na bateau ba beta Pentagone na bateau ba beta par exemple IOA bateau ba sala mulolo non il faut tout dans une époque naé il faut attendre la mambo à époque naé nazo côté la BCG mais to beta di solo ndenge ça voilà il faut comprendre que azaki pe na visibilité a ignorer ta na visibilité parce qu'azo beta déjà na BCBG de bandimi ba côté déjà oui puis pourquoi tu na pas BCBG ce n'est pas ils blague bien que piano léger qui moi mouké mais il a ceinture ah bon avant c'était difficile yo côté ba mettre basé belé so il ba mettre wana tout ba cotisio yé au salité c'est bandimi déjà ko tungani na boui so kinga na ndimi yote na obetelo guitare te na otika obeta guitare ba tutu ba yebi
attendez tozaki wana ta tuku tososali kombo so na moni kosola pe kolo ntango oyo komata na podium nga na otika moto mosusu akobeta po eza wenge eza bcbg kolo idéologie toyebi masolo ezalaki motu to aza na masolo abetaka mais noyo makambo wana toyebi yango do asola bongo te ayembaka bien ce n'est pas pour ye bazwaki na wenge bcbg tozalaka contre te BCBG na makambo nango pe ya faux mais eza pe na makambo nango ya bien omoni tobe so neti obenginga boye tobeta lisolo ndenge ezalaka eza un problème te ok naza pe contre ye te voilà ezaka vérité compris mais tozongi siko na en plus masolo et puis eza pe normal aloba bongo abeta Zénith te abeta nga nabeta Zénith nabeta Olympia nabeta Bercy nabeta TH nabeta internet nabeta antitero et puis nabeta kipe ya yo et puis l'album on a tout ça la succès voilà et puis c'est on a dit comme remix oh il y a remix single ba single voilà ba single oza mwana Congo ngala betango ba fimwa mukolo ba succès ba biloko ni sala na kini ti lelo est-ce que mais le ngo yo yaki na ngo koto nde ba place yosko o Alexandre Kindoki te Kindoki te Alexandre Maye le savoir il y a eu comme Kindoki c'est-à-dire il y avait un moment à BCBG après Alain Makabe il y avait un moment à BCBG que solo bwana ngo suna besoin te kaka alba kompa ndoko mobini sabatu bon ezali eloko nzambe yango moni ba ignorance c'est comme tellement trop que en tant qu'homme public et un mot lobate ils a bien binomo lobaka parce que vous avez témoin mais bato ba ignorera ils en rien parce que homme public ba finga yo bato ba commenter yo yango il fallait la biso guitare on a kanu jabeleli yo de pour na beta biloko omoni na ko sunye lo mwa ngani na za bo ina beta guitare vraiment danger. Maintenant, il y a un secret belé où il y a un mutu na la kisie a la olekanga. Parce que musique, ils ont pas connaissance et belé te. Au na singa mongo ya guitare, au beti bilo et toucher mitema batu. Musique ba beta on a âme. Omoni succès pe da âme ya mutu. Pour musique ils a œuvre mo ils a ils ont une fréquence moko métaphysique. Et où tu as 4 Est-ce que tu avais des artistes préférés na Wenge BCBG? Tango beta boy, oui, pas dans le sens boy, peut-être au lingam mais tango beta boy, tu te dis, te ozo azo yemba, aola msanga lisusu ke na beta tozo azo boaka. Balaki belé, mutulugo la titial campone, lukuta mabe, soto beta na ye, tomboka lia. So benga mboka lia zu solo ngana be obeta accompagnement sunda obeta basse ya konga to zulumbunda to Jimmy to ba Jantamisin ba Lukemba tutuka luju ta changa liboma so ayandu ki bilo mususu na ko bilo mususu na beta na wenge yaka wana feeling neto kende to koti univers sentiment bando beta ngana beta ba 9e na seben bakimboka mususu obe neti pa pare ya ba 9e mbaba et puis obeta ba fanatique ba répondre obeta nuka desinga le bato ba captain c'est ça yango moniti lelo bato neti biso bato ba kolongola biso te o ignorer na yo mais bato ba yebi olongola nde au moins ti ba ivoirien na souligner logo ba ivoirien bazwa ba ben coupé décalé. Coupé décalé, so landi bien babeta ki alba, mais bino bolobela wonte bokipa ate. So landi coupé décalé babeta ba kimboka oyo nga na beta na BCBG. Po ba Côte d'Ivoire wana to bukango, ba Cameroun. Bazwara ba biloko nga na ndo beta na ba rythmique wana, ba cheka ka tempo ya ba module et puis ba couper ba coller. Et on ça la succès mais ba lobela wonte de loko cholo ba do c'est-à-dire et loko on a même fondé Marcel la vieux nanga que je salue le fondateur de Wenge 4x4 je me suis tout kutana na ye pa
ya Salvatore de la Patrie ayebisa pena Salvatore abi alba accompagner oza mystique makambo betaka makambo détente tout ça la wenge biso bakolo wenge tout ça la wenge mais makambo yo oza na una nzoto na yo izalaki te oya na ayebisa abi zalaka na ye. Est-ce que na wenge BCBG vous étiez rémunéré? Ouais, tous ça qui rémunéré, mais pas comme ici en Europe. Tous ça qui rémunéré d'une manière ou d'une autre. Ils ont qui annualité. Soit ils voyage. Bon, et côté, bah fouti biso, bah béni biso na bureau, bah pesi biso. Montant dans enveloppe na. Soit peut te mettre bah concerne tia bah prémisse. Moi bah là et côté. Excuse-moi. Bah béni biso pe, montant dans vu par nae selon ancienneté nae, selon où il y a salaka et voilà. Mais une grande rémunération na wenge BCBG oyo ba te belé ba comprenate ti lelo ba comprenate ezali chèque blanc ezali neti mo aventure mais aventure parce que yemoko eloko esala ki azala pe azala atire dans chèque blanc omoni musique na biso ezala kufa par rapport au système. Ba producteur ba robet sa musique na biso ba za ba grand producteur te ba débrouillard nga na yeba eloko na ba colloque ya mindele na menga ko tuna mo ba question ebele pourquoi ça poni ni soki bo producteur aye to beti ba animation za boité poni ba mindele ba grand dona jury ba expliquer que eza parce que ba producteur ba robet sabino ba producteur amiki na ninga Europe. Sur un contexte, c'est toujours un contexte. Voilà. Un artiste a ça mouton dans la main scène. Ba impresario, ba financier. Ils ont matoloté. Ils ont par rapport au maramou yo zo sala. Ba tu ba ko approcher yo, ba tu ba ko soutenir yo, ba peso ba mbongo ba moyen. Ils en Afrique, ils ont même en Europe. Léonard de Vinci. Asala Mona Lisa, tableau à danger. Abando sala on na coin bando financier na ba roi. Sope ba yoga na roi moko boté nit na Italie, aye na France, roi mso azué, ba loger, ba pese ba grand bala. Ezane mona wenge BCBG na ba orchestre wana tout. So moni ba na mai tout bazana na ba vie mso bazo bala reza bongo. Ba mbongo oyo ya ba contrat moko izala pour na survie à orchestre. Par exemple, tu vas à hôtel, beaucoup de voyage, mon producteur à coquité, billet avion, stratégie mon roboué, mais grand bala et où tu en as ba mensen. Bisole to yaki wenge to comprendre que lo netinga parce que moi je suis instruit. Tu n'as pas na wenge na yeba ki mamni na osala na yebi pourquoi na zo beta na yebi objectif nanga na yebi ki sa boy. Tango na moni ki makamba ba salaire za boy na zo comprendre. Mais ba mensen ba sponsor oyo ba nego soutenir ba biso ba oyo tozwa to sala ba makambo nga après 3 ans na wing 3 tournées à BCBG mbalamu na pays parler ça fait 16 ans makambo oyo bana batu musu ba osala lelo soit bana miki soit bana mai musu ba osala lelo nga salango na 2002 lelo to na 2018 ça fait presque 16 ans na ipen que na vendre da chinga jibe mpia na mtaso mbelenga palete mais na mayele ya mutu parce que wenge BCBG eza orchestre et sala ba makamba danger soko za mayele usala makamba na yo soko batu mingi bazilaka ke jibe face la bango ezaki pe problème et poser sur ba problème ba mona yo uza toujours stemai uzo sala ba grand makambo ba okanisa ke ba pe solar na kuzu nzo ndeza kuzu te eza makambo yo za nango mutu lokola Riva Menga que son âme repose en paix. Riva Menga mwasi na ye mutu azolakisa ye ke garçon wana abetaka bilo wa musique talaka mona mwasi azo expliquer mobali na ye ke ozoka zeni tona ndenge ezobeta te kolanda babilo ezobeta landa eloko mo ezobeta na se wana ezobeta boy parce que ezolekela ye ntango ezolekela ye so amoninga 500 francs tous les jours parce que tolobani omoni même yemoko Salvatore de la Patrie
Yo ka si bakar tout avec Sarato ba parler à la nango tout ezara ba contrat. Non. So ko na président mo boy a sepela na ye fanatique na ye. Aro kabelo tout alingizaka te ka robeta matolo. Non, c'est ça. Est-ce qu'il y a il y avait des conflits? Et puis Libanga. To souvenir likambo Libanga. Oui que Libanga le comment nango mututu ba boa raé ba to ba mona niti Libanga pamba. Surtout yebi valeur à Libanga. Ngani na boy na boa mututu te. Pour na yebi que Libanga ya cher. Na BCBG Libanga faut foutre la ngola. Ils appellent façon qu'on rémunérer. Comment on et ba reconnaissance wana surtout yebi yango. Mais yango te mutu eza atu. Surtout est-ce que mamba ba salaire net ya ba chaque contrat. Et ça système ngai lelo na même banda kala na kipango te ça ba défaut entre biso na couche na rolo ba on etala ni tshelo boye et puis na ko bon kisango na boye mais ça yé mo côté ça système ya mboka na biso za sous-développé. OK, est-ce que tous ara na wenge BCBG na wenge BCBG wana est-ce que vous avez aussi des problèmes internes aussi? Mais ils a place ba vandarat ba problème ils ont até be to ba no bongisa kaka ba problème ils ont até to ando bongisa kaka. Est-ce que pour toi Jules Kibens au mona koya Jules Kibens Rio Jules Kibens c'est un grand chanteur parmi na wenge BCBG? Bon, Jules Kibens azali aza grand crâne mais aza grand chanteur té il chante bien na ko ignorer été azaki déjà na ceinture il y a roi donc c'est-à-dire un autre travail déjà na piano na kuzu des années amoni tant biso toyé qui ensemble amoni mais il y a azaki déjà travailler na piano na marque na. Qui est le chanteur qui t'a marqué de plus à part Yemo Jibe? Mais là si ça non après tant to sali masolo et bandasko est comme officiel et tout le monde makambo payote parce que biso tozaki ba musicien particulier à Jubin Piana. Tu as dit brigade spéciale. Tu as dit trotté. Tu as dit Jules Kibens, Sunda Bass, Rio de Janeiro, Nanga. Na mitangi na suka pona courtoisie, mais sur le ngoli Jules Kibens, zayi mamonga. Pour ba boulot tout sala oyo batu bali bana ondimana nuti. Tant que tu as une payote, masolo to beta nga beta ngotroté mais bana BCBG ba ebi yemoko ebi bana mai tout ba ebi tant tout ça l'album le la TH album le la internet album le la anti-terror ba nzembo belé tout ça na ona payote wana kutu wenge beta ka ba Titanic omoni que toyé na 8h du matin tozongi na banda kuna ba 20h. Tomelaka tiwana 12h sur coquille mère Amida atindeli biso Damas comprendre et c'est ça que ça par exemple on va pas parler de t'es là privé t'es oui là maman privé là maman musique tout le maman musique ndenge là privé t'es là pena maman musique que toza na chantier ya kosala ba masolo siko ene kiri wana na ba mission wana tozaki bongo et Jules Kibens na courtoisie nga na suka mais na lobi bongo parce que Sunda et Rio ngam na yaki na bango parce que ngam na yaki déjà na kati ya ba masolo wana ya ba wenge na yeba nini fonctionnera ba tout pet oyo ba utaki poto ba yebaki ke te bango izabo tant on peut te komi na poto tant to mo beta ba album mango biso ba to pesa idée ke nzembo izabo si tout note ngam na pesa ba nzembo wana ba note za ba nzembo na ngati et là ba nzembo jibe piana ma pesi biso to travaillant amoni en tant qu'artiste nzembu non seulement artiste en tant qu'accompagnateur guitariste muto bana ko déchiffrer ba nzembu wana tout ba TH internet parmi zangana mboka lia mboka tango ayepe azu quelque ba nzembu mais ba nzembu ko ba 48 heures ngam na déchiffrant ba nzembu ko ba la rose verte ngam na déchiffrant et na beta yango petro ba Germando de tout ba album on a tout voilà au sein de l'orchestre ngam na banda pe ngam na bandaki une équipe na biso à part Sunda à côté na basse à matai podium avanga après Zaginga après Kiben Salandi
Et après Rio, après Shai. Et voilà. Ok, dis-moi un peu, quel est le chanteur qui t'a plus marqué? Ah, nga na ba chanteur tout JB Piana et moi. Nada fanatique na été. Nazo signer parce que vous dites On s'est reproché ni. T'es parce que batu ebele. Olobi na T'es nazo lo baboye parce que nga artiste indépendant. Au moins ni tanto lo baboye. Animateur ni tobeta histoire. Animateur. T'es ebele ya doyo tikela nga na solo la maramboyo parce que batu ebele balingaka. Tant ma solo T'es mesdames mokuse maintenant lo ba ningeza. Pourquoi JB Piana? Parce que répétant. Parce que JB Piana aembara abana vivement oyemba na note na ninga kosakana te. So abivement yemba par rapport à tout le monde, c'est pas pour rien qu'il leader à Wenge. C'est pas pour rien makambo bela za na c'est-à-dire azana oreille mo avancer pour na lo battant qui artiste ngala guitariste ba na anti-terreau. Ouais. Ba Geno ba Kotarawana, je parle de Gino, Fuji et tant d'autres, je pense bien. Des Bayembaka, ils étaient au nombre de 4. Bayembaka na anti-terreau arrivé na Bayembaka Nzemba Gim, voilà, je pense bien, oui, c'était ça la chanson. Bayembaka Nzemba il y a Francis Kalombo, si je me trompe pas. Non, le ban anti-terreau. Quand c'est anti-terreau, Francis Kalombo. Qui paye à Yogut, anti-terreau? Moi, je parle d'anti-terreau. Anti-terreau, c'est sa question. Tikanga si ça yo lobi ko beta vérité ti kasi vérité ba otala biso ba oyeba bayemba na studio zan si sa question nga bayemba na studio bayembi na kin bokomi na Afrique du Sud bolongola biloko na bango tout bayemba oyebi yango te en tout cas na ebité so bayemba ki bena suite na yebi ba ko yemba na kipe ayo na titre ba yemba ite et puis so balongo le logo na yo na album et nous le batté ba contre yo papa tolobi te ba contre na ebité parce que question aux alagi yo muto anda beta d'une part yo mutu simba qui accompagnement aux akinini est-ce que tu reconnais na tunyo kaka parce que dans mission bazaki abana babi ke ba yemba mais nzemba gimboala ba yemba mais arrivé na anti-terreau balongola bango nyonso. Est-ce que tu reconnais que nanti-terreau na studio ozalaka na bango pe bozo beta be ba yemba? Te wana vérité na yebi on te pourquoi parce que anti-terreau banzem neti ba gimboala ngana beta on te. Yaki banzem utaki na ba programmation ya moleso. Moleso on travailler banzem wana. Na wenge besizaka na banzem mususu e ba go benga yo oyo travailler na studio ngana shinga pe na phase eza boulot na ngata ngai tu ngana beta ntite onga mo banzembo faina beta na beta banzemo banzembo belo faina beta wenge faye kende côté mo bo na ngola batiki nganga mongo ba ina confiance nga ba yebi ya beta on a tiré nga mo na papola on journée mo na beta on tout na zone na phase na parler ka fa lo ba ina beta quelque chante obi fa lo ba kina beta quelque chante pour liboso de tabso non na beta anti-terreau na beta une fois na beta quelque chante mais qu'est-ce que beta anti-terreau c'est-à-dire na beta majorité so l'album ya na ko beta pe banzembu tout nga ko na pesaka nga ne lo mo nene na boy na motema mne na danser so eza mambo bakana ya ndule nga mutu akobeta te na pose na nga po na yi préféré mais na koma yi na moment mo boye na yebi ke na ko s'épuiser te à la fin surtout ça l'album isa par exemple dans 16 chansons na kobeta on tout tout ça ba guitariste belé na ko tikila ba ton so ba beti ba gisoliste so ba beta pe ba accompagnement neti ba mbokalia ba mettre fika ba betaka vous comprenez na ko tikila pe ba beti na ko beta tout temps kutu anti-terreau na lo bana générique on a na beta moté mais na travailler ngo na beta on a studio to comme na Afrique du Sud ba mbuyema mo ka ndingi zaka na ba wenge en fait obeta biso solo obeta bien obeta mais yo ngana beta ka ni na comprendre langage même bato bolanda biso mo bato me ba bazobate bambuyema na wenge est-ce que bato na bazana bino na wenge zaki boy na wenge la souvenir obe bambuyema wenge zaki boy OK voilà le ngozolo tellement na yi bato bando linganga na do sala boulot na nga bien je souligne bien que nga nazala loyal juste donc ceux qui représentent à 10h na yara déjà ceux qui représentent à 10h 11h
ngana yaka 1 heure avant. Bambriement les ena wenge. Donc c'est-à-dire ba malentendu ba comme côté lo songi songi ndenge na ba orchestre après et piano lobby que ah bon le quoi ba beti banzembo belé Bisanga la radio c'est ça ngane oloba ngo ndenge za na ba orchestre eza na ba orchestre ndenge nini bato ba otala ba oye bango ndenge nini quand tu racontes na ba orchestre za la boye na ba orchestre za la boye net na BCBG za na ba orchestre za la boye ceux qui battent mususu oyo ba yebité soka yé ana besoin ba lingaye bagena ko sala songi songi na histoire à BCBG ba chelo songi songi banini et puis nga pe na fashaki wana ezaki leti banane est-ce que les artistes kaka ndenge ezalaka ekoma ekutu bamenace ke bongo bunda bo oh beyoka nsima mandula eza place akwanga te bozolia kwanga nomona mpe alba compa olingo bunda neti na nani nga sikoyo nakenda bunda te babundisa ngai kaka ntina poto baka babundisaka te omoni ete osolo loyal boye motu mosusu asepela te alinga abundisa nga sikoyo nasekaka bango bamosusu bayaka pole mosusu mpiano amona bango ke baza bapire bato nzoka nde ye azoseka bango ayebitala bango azoseka bango mpo moto akobundela jibe mpiano aoleka nga alaka te. Parce que voilà ce que banane bando bunso bozai na moi mes attentes oui c'est la famille mais to na kotanga ba kombo tisa mambo iseleka nango da to limbisa eleka nango et kute koma enda moment mauvais alobi bon ouais en tant que adulte quoi alobi que bon ye na moni lokola bozo lingaka budo yaza ata dae boye na moni photo lungola e comme ça bino po ya yaza mutu ayebi makambo wenge to mamoni koleka ya zati c'est pas pour être un grand prêtre et comment qui bon après batiki babeta parce que nga comme na ye yango moni so artiste oyebi c'est que tu es bablo wana o bandu banga non ote nga ce qu'on a mona ki banai ko arranger nga na beda rien parce que na musique moto ba remplace donc ba remplacer moto na musique ité ils a difficile yo c'est important sina ils a déjà na caché na che caché nanga le ba yo po beta caché na yo mo beta ngate ya neti ngana bono yemba nzembu ya Michael Jackson na wemba oneti yete na wemba ona ndenge nanga siko ngamu na yebaki déjà que ata ba beti bilo nanga mais ko sala ngate ya mo moni so comparer na uzu antitero so comparer on a ba nzembu la beta ouais différence neti ba température ba Freddy le Kasso pour ceux qui ne guitare ozo beta ba rimbe mais na sepela mingi ba fanatique bela BCBG ba bi mamu na bali na kuta na bango ebele asko ba tout ce ba Hollanda bisosko na monde entier dis-moi un peu qu'est-ce qui a fait en sorte que nous tendons maintenant vers la fin de cette émission qu'est-ce qui a fait en sorte que on quitté Wenge BCBG toyoka na guitare et to na koma na moment moko boy na boy squad déjà na yina Wenge BCBG pour na bana ko ndima statut wana na deraki d'une manière physique tant que comme na moment mon abi a été statut na adhérent société pour na raison na privé na bino je suis devenu indépendant na king ngana kima na pototé pour na répondre bateau bakasa ke ba musicien soko za na poto faut kima kaka te ngana kima na pototé to ari na Londres to ke ba Canada et puis ça ke ndenge ezalaka ba wazomona net ba fitol bazoloba na milito ya mokonzi ndenge ezalaka kaka me nga na ndo esike bango yake ngai naza alba accompagné oyo basimbasimba mikili ti lelo nalaka bongo mpo nayebi naza prétentieux te naza arrogant te mais je sais ce que je suis nazali sûr na makambo na nga namoni bon naza loyal nakotrahir ye te nakokima na poto te nakobebisa dossier na ye te ya ambassade to ya nini tozonga na kini eza famille soki lisolo ebongi te nakobendana nayebisaki bana mai tant tozongi kini namoni kaka lire yango ezokende nayebi te so bato mosusu basala yango nayebi ke nakozala peut-être le premier lega pena na tv nayebi nga lelo nakomi indépendant nandobeta na motu tu nalingi ti lelo et voilà. Au soleil, il y a un jus bango yebisi yango. Oui. Avant les canaux TV. Ben il y a des gens qui attendent que dans soleil, la petite SMS. Dans la beaucoup.
Oui, mais non, c'est plutôt négatif. Il y a des vérités, c'est plutôt négatif. Oui, on a la salango, na kana na la salango bongo. Na mona ke, et comme il y a un moment où bouillé. Passeport na mouvement ezala wapi? Ba passeport na bakanga ngo. Bakanga ba panazaki soki na 4-5 passeports. Bakanga ngo. Ya OK c'était passeport nanga. Passeport ya OK c'était ezali ya mutu. Pas un passeport de service. Il y a un service, ben, pour au moins, il y a un peu de rôle parce que, au moins, la star Jubin Pianaza combattu ma casse, n'a conscient en et derrière Moussou, n'a préféré le bangote. Ben, comme ils ont un peu bien derrière ma casse, où tu as été, et où tu as Batumsu Basarawana, et Balandela Bambouya Kaka, comme on a ébaki, n'a mon agate. Si on a bien mis mangona di colo, ça sert à rien. Il y a un passeport mogo et comment il est à la souka. Na kena ça ici mon souci. Ça sert à rien. Il y a un peu non, les services marchent comme ça. Non, mais les services marchent comme ça. Mais t'as la secrétaire, Tonani Boye et l'autre vous avez problème. Bino explique bâton, le bâton, on y a sur le Hollande biso. Comme tu vas à un bino orchestre, mais ça peut pas tout comprendre. Mais ça va faille. Les normes ça va faille où on a un rôle bâté na ba caméra. Mais comme ça va faille mo mais ça pena majorité. Il a rien parce que rien n'est intelligent. Faille a yo mona qui a monté que non. Au groupe au soldat mon totindele texto le na TV. Parce que na kota ki na contrat zagite za na ntomba ndelamba lebele contrat d'adhésion ngolo baké ozo adhérer ne loko do et là so lingi on dit mais so ko boyi et là besoin na papier monter bo signer ça que ça comprendre besoin na papier tant on dit maki zela na faire comprendre tant on dit maki na papier on dit mais verbal. On dit même verbal, on dit même boy, non? On dit même na papier. Na adhésion, même na verbal. Ah ok, même na verbal, même na papier. Parce que tant on longue, so ils na verbal, parce que longue pe na verbal. Yo ko longue muta fa na TV. Teratina ila datina ki texto. Datina ki texto da yabi que non en tout cas batu tout bal. Au moins ni série on a internet ya ki na tile l'auteur. Datina bena texto na komi bena président nengeza boye nga patira lelo na longwa pété. Na lokoma ibena ki a partir de lokoma même si le na longwa té. OK. To eza démagogie té, il y a stratégie té. Pourquoi na lo babongo? Parce que musicien oyo asala ba œuvre oyo a participé na ba album. Il y a groupe n'importe quel album il y a groupe na monde. Alongwa orchestre d'une manière physique mais d'une manière morale atika la parce que ba œuvre ne ba no beta. Na ba TV, na ba internet, na ba radio. Ah, on a pas topé ba on a déjà donc nous sommes arrivés à la fin. D'accord, mais il est indépendant quoi. OK, parle-nous de ton actualité rapidement parce que c'est juste 1 minute, il y a moi na ça aussi. Bon, actualité là on a préparé, na préparé déjà ba album. Dans un 4 albums déjà, na tiroir nanga, dans un album il y a jazz. Bon, on a bien on jazz déjà fusion. R&B, jazz, soul, funk pour na bakoto yo ils a ba musique oyo ko be ando beta na ba radio ya koto to ya kin et koyemba mingi te mais beaucoup plus instrumental et puis na prépare album ya ba biso ba congolais ya koyemba ba rumba et puis na prépare album moko ya ba konono na ba konono ba structure au mona na sala on malembe et na annonce déjà que na obimisa moko kalaté et zani nyo ça. Bon, liboso no ya bazairwa de total ndenge na osolola na ba manager na ba producteur na ndenge okendele et puis voilà quoi. Zairwa na congolais ra ilo mot. C'était toi na République démocratique du Congo. Mais Zaire. Zaire be zakande bo. Voilà. Alba comme voilà, et tant que comme na moment où osenga ke na bimisango na obimisango mais batu baye baké ba biso to travailler à kaka to travailler à kaka donc jour ba yo déjà d'abi on kalami était na otobi misanze momoko personnalisé il y a Missia Olga et na contexte anniversaire donc sœur na biso ya kilo maman bo kilo vous comprenez? OK, merci. Nze mwana kotaki
ils arrivent vraiment très bien et Ruby Mapé na album nanga et puis na ba quelques ba morceaux zana bah il y a bien bah parole à sika voilà quoi. Ok, je vais désannoncer puis Natiko d'amour quelques remerciements. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On est sûr que Batou va comprendre l'histoire de BCBG. Bon, on a su bah comprendre l'histoire ya Wenge BCBG d'ensemble était Yangana BCBG dans Oyongana Viva. Na si va comprendre parce que je suis franc moi-même bien que ma soit Mickey bah des termes sous na quotité. Et puis, voilà, mais Nabi qui va comprendre, hein, c'est rien que vérité. Mais, nous avons souligné que dans la bibliothèque, il y a un BCBGP. Marambo Belé n'a pas le bangoté, tout le bagage est bien, parce que tous en a besoin, tous en a kimia, tous en a besoin tout bien. Mais, dans Marambo n'a solo tout, nous tous se sentir lésé. Sur un monde qui côté on a, ne fallait pas dans le bango, à esquisser. Mais il y a une vérité, il y a peu de bateau, il y a peu de fonctionnaires, mais Maramboise belé, tous les rappels a besoin de l'obagnon sauté, mais où il y a personnellement où on a ébi, il y a fonctionnaires, nous ont sauté plus ou moins 1%, 2% et on a lobby. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à BM Bernadette Massengou. Des gros bisous à toi. Un grand merci également à Simpson et c'est l'homme, c'est l'homme en cœur. Gauche nanga Rihanna Domingo, droite nanga Aneka Bafosset, l'éternel indéchiffrable Papy Leroy. Un grand merci à vous. Vous étiez nombreux tellement suivre cette émission. Vous savez toujours, hein, notre rendez-vous sur B1 Télévision chaque samedi à partir de 21h30 et la rediffusion c'est le mardi à partir de 12h30. Je laisse mon invité le temps qu'elle a des annoncés. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Oui, en tout cas, merci beaucoup à Doyoué. J'en profite sur l'occasion pour saluer Benten Tamboué, mon manager et mon producteur. Sans oublier Jean-Paul Kalema. Nakatsa Kingdom, Jean-Paul Kalema, Oebi, Aimé Salo, Hans Bomolo, Naboussani Binote, na Panama. Na salué Montana Kabumba Inkeme de Paris. Na salué donc tout Oyo Baebi, Simba Mikili Guardian et tout l'agneau que Bemba Nyo que si la Somote, Antonio Banderas. Na Pessi Bango Babizou et Belé. Et voilà quoi. Bah, Babimite, bon comprendre les gens ont du solo. Mais la Pessi Bino Bambote.